grâce à Nzambe et puis papa Alinia Nanzela Koyemba Nzamba Aitizanga Makasi Aitizanga très fort parce que imagine Ozo Yemba moi na des enfants à la Muki na memie na mabona Oyemba Oyemba à la Muki ça dit quoi moi na moko bayaki na hôpital Azaki sérieusement malade moi na wazako bela tout le temps il y a 2 ans à tout à maladif sikoyo baene na hôpital apika crise comme d'habitude cette fois-ci crise on ezaki un peu makasi moi na a perdre connaissance à saluer à côté coma tant à côté coma maman nae aye na hôpital siko dispensaire moko ezaki pembeni dispensaire moko ezaki pembeni dispensaire wana yebani na kin après tant wazoya na mwana na maboko yake ezaki makolo siko ekuta kinga na kati hôpital wana na yaki na hôpital wana ekuti ngana na moni bazoya na mwana maman na inga fungola dossier pour ba traiter mwana il fallait appeler ça mbongo parce que le bazaki na mbongo te ba yebisi zela na fungola dossier pesa na mbongo dossier l'état qui a sala ne wana mwana kopé mekei tant kopé mekei maman mi bwaki na mabele abandi kolela mwana atiki mwana na makolonel mi bwaki kwa bandi ganga na sentir na yemba na memi mwana na ezaki na chambre moko ezaki wana en plus na zaki na mwa mokepe toute jeune na continue na chambre moko ezaki pembeni na ezaki vide quand chambre ya hôpital tant na côté place wana na bandi ko yemba bato hôpital beso ba malade ba bimi na ba chambre tant bi moi la bandi respirer ça dit quoi azaki respirer non peut mais ça s'arrête qui voilà na bandi ko yemba na tika la ko prier na bandi ka ko yemba na moni maboko nanga epoli na mai tango zo yemba tango na zo yemba parce que na fuka maki na ti maboko nanga na mwana na maboko ya mbeto nga na fuka mi mabolo na seboye maboko nanga na poser le colère mbeto na mwana bo nde na bandi ko yemba na kangi misu naturellement après siko tango na yemba bongo na sentir mai na maboko mala moko na sentir mai penga na maboko ezo na tango na sentir mai wana nde esalaki ke na reprendre conscience parce que na kota moi soko sambelo koti vraiment en profondeur oye ba surtout soko za wapi après na moni na fungoli miso tango na fungoli miso na moni mwana talinga allez.
kotikala seko na seko awa na mokili pe kuna na likolo seye seyo Yahweh seyo Yahweh. Mesdames et messieurs, Badeo Balandi, Botiska Bozali, dernier virage de votre émission, comme vous le savez, toujours en apport à Bino. Voilà, les lois encore, nous avons vraiment les singles à Sœur Nabiso, à Outi-France. Voilà, donc, à Zara, la Cata Bruxelles, tout le temps, à Mbaka, la chanteuse chrétienne, comme on a Immaculée au Manji, à la peine à CD Naïza déjà sur le marché, à Bimisa déjà, Yesu et Longa Nanga. Tout le temps, les lois Awa, tout solo là, Naïe. Pour la toute première fois dans cette émission, vous d'abord ma sœur Immaculée. Beauté. Nous allons passer parce qu'on va rater l'activité. Beauté, en tout cas, beauté n'a pas donné sur la biso, Nzamba Pambola Bino. Vraiment, merci pour notre plateau, notre palais. Merci Immaculée, ma sœur Immaculée. Voilà le numéro de contact de Bozomo Nawala Biso 0032. 495 75 62 54 numéro Nabiso Boyebi. Alors Immaculée Omanji comme na lobby à la mission Nabiso à Yembaka en France. Peut-être pour pas découvrir. C'est toute la première fois to Yambayo Oyembaka. Comment est-ce que bandaki ou bana Oyemba banda d'abord ndeni mais d'abord plus absolument historique na yo ou bana Oyemba ndeni est-ce bana Oyemba ya Nzambe ou alors et banda les années. Merci papa. Ngai na banda oyembela Nzambe banda bomwana nga kubolika batumingi bauta na catholique na église catholique mais tant na zaki na église catholique na banda ki vraiment koyemba te mais zaki ceux qui manifestent na zaki na bota na eloko na don na oyemba na zaki na voix kitoko banda bomwana nga alors ba maman ba banda profiter na ngo bona ce manifestation mino na catholique zaki Noël ou soit un jour à Noël plus Pâques au moins ba benginga ba maman na kiti na la ba envoie muke mais nazaki mwana muke vraiment ba 6 ans ba 7 ans 6 ans bona muke vraiment na boto yembo bona ba zo zwanga na embela ba bon na muke après na zo na ba sakana mais nazaki vraiment na kati ya ninité après na bandeka koyemba na ndako mona fandi na epana biso na oyo na interpréter banzembo to yoka na église catholique na oyemba c'est comme ça na eko koma ko banda koyemba déjà na comme ko lota banzembo mona lali na loti nzembo na la musi pe balek na tango na ba parents ba kufaki na comme oyemba na bana grand frère na ngana ya na ngoya liboso no mona la kisi bazoma tabala la ke mona la muki na loti nzembo la musi ba mona la kisi ba nzembo wale bandiza wapi wale faut garder pour na Kisangani voilà donc bandi koyemba wa bomwana na Kisangani voilà mais sikoyo oyekoya awa oyekoyemba album bi oza comme album no bi expliquez d'abord comment est-ce que yo bana oyemba na bandako no lobby oyemba bazobenga yo na l'église catholique tout ça dozolba donc expliquer biso mais bani boni oyemba comme ça tout ba dire mais professionnel quelque part et banende bon tant on a comme siko na poussa na koli na yo banzambe na bando kende na full gospel en même temps kende catholique parce que full gospel on a toujours la Kisangani na Kisangani OK d'accord na full gospel zaki nini moko yaki na rêver moko ko récupérer batunyo surtout ça à travers ba témoignages mutazaki magicien et tout ça tant on témoigner aux à l'église nyonso partout oye après dimanche au l'église na OK on a full gospel yo on a pas hein on a pas témoignage aussi non ezaki lo moko yaki sika omona ezaki nini moko structure moko basala full gospel pour na récupérer ba âme mais bazaki na stratégie réveil ezaki réveil pour na récupérer ba tomé ba jouer ka stratégie moko OK kuna mutu nyonso akoki kokende mais dimanche OK na église comme bana ba groupe de réveil bana voilà mais c'est ça ça neni tango oyoki ba témoignage aux yeux affermissement ba comme l'Alexandre
ndenge batanga la Bible qui ba témoignage voilà et comme il faut changer au comme on a net place aux et sa place à bien été au comme il faut se retrouver voilà après tant on a se retrouver na comme il faut banga pour une église catholique. Bon, on a fait une église catholique, on a critiqué, mais particulièrement, on a tangi la Bible par rapport à la Bible, par rapport à la statuette, la carte église, comme ça, la signe à croix, au lieu de prier, on a prier à récitation. On a prier à récitation, on a s'adresser directement à Nzambe. Alors, Saint-Esprit, après, la bandit Kopona, on a tiki une église catholique. Pour nous éviter même ceux qui n'ont pas béni tes et tout ça, c'est par là que les grandes sœurs n'ont pas il y a déjà une église de réveil. Tant que nous abenga kingana kinde ko accompagner pour nous parce que naza ko yemba toto yemba ka ko yemba zaki finanga pour moi nanga nyoso to fanda boto yemba famille ndena kendo témoigner bien to yemba nzemo moko l'église là-bas. C'est pourquoi tu as dit que tu es pasteur mais c'est là pour la Koyemba ou alors c'est aussi différent. Koyemba, vous allez vous allez la bonne zambété. Tu es la bilan des alliés. Est-ce que vous allez payer la bonne zambé na kati ou ils ont poussé Yemba? Kasi nena expliquer wana tango okende na so affermissement na ebo tanga Bible na komo yeba mabe na malamu. C'est comme ça na sala ki choix tango na yo kota na église wana na bali osambela ne pas passer Kalamata encadrer biso lisusu spirituellement. Après tango tozo yeba tango na yemba ki pour la première fois to yemba nze mona grande sœur et to yemba ki et sala ki ke onction ki taki. Nzamba atondisa ki nga vraiment na nguya parce que na ndimela ki déjà na yemba ki Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur à partir de l'affermissement na zoaki. À partir de là on attend to yembi onction ki taki na salle batu nyoso bakomo parler là bakomo osambela batu bakomo sambela makasi vraiment batu ba olela. À partir c'est par là que pasteur alobaki abi non ça ne lo kanzambe parce que beaucoup bandoyemba boité tous les dimanches kaka boye en famille kane boyembi wana bo bandoyemba c'est comme ça na sala ki sikoko la bandi ko encadrer kaka ndenge na bandi ko na bandi encadrer bana na biso na ndako to pesa ngo petit troupeau to bandi ko yemba ndenge wana ti na yaki ko koma ba ko inviter na l'église na bandi ko ndo yemba partout ti ndenge na yaki ko yemba ti lelo ya poto lelo na ekini na ekini na bandi ko yemba na zaki invité partout en tout cas l'église na continuer vraiment grâce à Nzambe et puis papa Alinia nanzela ko yemba Nzamba aitisanga makasi aitisanga très fort parce que imagine ozo yemba moi na des ans kufaki alamuki na memie na mama na oyemba alamuki ça dit quoi mwana moko bayaki na hôpital azaki sérieusement malade mwana waza ko bela tout le temps il y a 2 ans aputa baki za maladie sikoyo baene na hôpital apika crise comme d'habitude cette fois-ci crise on ezaki un peu makasi mwana a perdre connaissance à saluer à koti coma tango a koti coma maman nae aye na hôpital siko dispensaire moko ezaki pembeni dispensaire moko ezaki pembeni dispensaire wana yebani na kin après tango azoya na mwana na maboko yake ezaki makolo siko ekutaki nga na kati hôpital wana na yaki na hôpital wana écoute ngana na moni bazoya na mwana maman na nga fungola dossier pour ba traiter mwana il fallait appeler ça mbongo parce que le bazaki na mbongo te ba yebisi zela na fungola dossier pe ça na mbongo a dossier l'état qui a sala nengo na mwana kopé mekei tant kopé mekei maman mi bwaki na mabele abandi kolela mwana atiki mwana na makolonel mi bwaki ba bandi uganga na sentir na yemba na memi mwana na ezaki na chambre bon ezaki wana en plus na zaki na mwa mokepe toute jeune na continue na chambre mo ezaki pembeni na ezaki vide quand chambre ya hôpital tant na côté place wana na bandi ko yemba bato hôpital yeso ba malade ba bimi na ba chambre tant bi moi la bandi sur respirer ça dit quoi azaki respirer non mais ça s'arrête qui voilà
na bandi koyemba natika la ko prier na bandi ka koyemba na moni maboko nanga epoli na mai tango zoyemba tango na zoyemba parce que na fuka maki na ti maboko nanga na mwana na maboko ya mbeto nga na fuka mi mabolo na seboye maboko nanga na poser likolo ya mbeto na mwana bo nde na bandi koyemba na kangi misu naturellement après siko tango na yemba bongo na sentir mai na maboko mbala moko na sentir mai pena na maboko izo na tango na sentir mai wana nde esalaki ke na reprendre conscience parce que na kota moi soko sambelo koti vraiment en profondeur oye ba surtout soko za wapi après na moni na fungoli miso na fungoli miso na moni mwana talinga aleli mwana âge no ya bébé ya 2 ans ya mwana mbali mwana talinga na moni mwana aleli batu nyonso bagangi batu babima na bakati ya basale hôpital même médecin et docteur wana za vivant ilelo moi sina épée pour moi ça na kisangani moi si wana bana ko manga me bazali na kini moi si wana koma ko manga me bazaki famille zemani vraiment bana nyonso bana na presque nyonso babonga mitema ya médecin wana ba malade pe bazaki wana moko garçon moko to azaki na ba serwana zaki na ba 12 ans 13 ans comme ça l'accident zaki kolala na hôpital yepe a telema ki batu nyonso baluka ko telema kaka po baya na ya bisabango Jésus pe baya ma plus et ça la mbalebele pas seulement mwana wana mais na oyemba mama moko autaki mboka azaki na bakisi na nzoto ayaki ko boma muto ayaki mission azaki sorcière tango nazoyemba ka banzemo le wana bambunda na maboko na oyemba boye mama na utaki na suka sale aye liboso ti agangi ayeko koya na makonanga abandi ko confesser azaki na bakisi puis basinga kati alongoli akoma ko neti ezaki otungise na toto neti alongolango akati après pasteur na biso yebisi bakotane na nini wana nda confessaki mission esale mebe même na poto voilà na konyemba toi qui demande il y a témoignage là ça va pas plus na poto en tout cas yango na kaka la koyemba en fait il y a nga koyemba Nzamba a utilisé na koyemba. OK, voilà. Même na travailler na pasteur moko Odomi que son âme représente na Belgique akufa na Belgique. Ouais. Hier zwanga pe bongo na travailler nae parce que amona ke lokwa na kati nanga. OK. Kanisa ozoyemba même pasteur autokufa siko kalatea il y a même pas un mois. Pasteur Jean-Claude Ponsou. Oui. Tozaki na bayembi bazebele ba frère Prince Mongali na pesembo de place azaki témoin tozoyemba ndenge zaka boye avant de s'installer ba bandi koyemba batu nyonso na salle bando parler à langue avant modérateur amata déjà batu ba memani na présence ya Nzambe et sali que pasteur apekisi modérateur amata tokena ebongo ti 20h moya te elle sous ezaki te kuto ateka ni mamo pa adopter bien devant en tout cas à adopter vraiment dans l'activité donc dans le mingi na mukusi na kota ba détail c'est vrai qu'on aura peut-être le temps de revenir un peu sur ça. C'est-à-dire qu'avec Nzembo on peut guérir aussi. Amen. Parce que Ozoyemba c'est aussi balamu ozako prier aussi oui. C'est comme Paul Nassi là. Voilà. Mais ce que Ozoyemba ya banzemu ni banoyemba d'abord. Ozomona na peut-être se rappeler dans Nzembo oyo yimbaki. Est-ce bien moi là on est-ce que dans Nzembo yimbaki? Oui. Net banzema wato banoyemba net banzema nguya kimbo na lobiko epaina yawe banzembo wana na banoyemba ka banzele wana kuna sali nzembo te ezaipe quantité banzembo populaire kaka na koyemba ngo voilà parce que bon comme lobi wana donc nzamba za utiliser na koyemba c'est le nzembo wana bato supe bayembaka mais ça la fêter comment est-ce qu'on peut expliquer biso et pas na yo yembi donc le bio ça fait des effets mon la muki tout ça et puis comment on peut expliquer yo pour yo mon est-ce que il y a un pasteur qui t'a expliqué donc on a déjà quoi comment on peut expliquer ça parce que la même parole il y a banzembo na répéter là banzembo ka batu bayembaka mais yo yembi yango ça le effet comment on expliquer ça yo mo naza ce pour expliquer naza vraiment aimé hein ceux qui n'ont expliqué phénomène wana
nayebisa bato mingi oyo bayembela nzambe soki moto ozoyembela nzambe eloko ya liboso d'abord kobanga nzambe kotambola na kobanga nzambe la crainte de l'éternel et puis deuxième chose maloba wana oyo ozobimisa na monoko na yo vivre yango kati na yo yo moko maloba wana sala yango lokolo ozoyemba ezokotela kotala public te koyemba te ke baloba na oyembela po public eyokanga yo moko vivre kota na mozinga maloba vivre ba parole wana tango ozo vivre ba parole wana ozo sentir onction ezozongela yo moko kati na yo ezosala ba effet moko en tout cas c'est ça on a koki koloba na c'est très fort voilà. Ça c'est vraiment on a compris très bien et puis je m'excuse sur ozo ke ne koye ma place obongisa nzembo na ndako priya ki nzambe a orienté yo okomi kuna kosala te ke tango mutu moko ayemi nzembo neti ya louange binisi batu ou bien mutu moko ayemi nzembo adoration ekotisi batu yo changer nzembo en fonction ya ndenge batu basali wabi tobeta nzembo po esala boye eloko wana ifo koevite yemba kaka nzembo oyaki nango kozala complexité. Ça c'est vraiment un message très fort aux Zolo. Parce que c'est aussi un grand problème. Au commis place Mogo, au continue un mouvement Mogo, au couler Simbi, ou un gatam sous. Avec des marques de foi aussi. Ça dit que aux anguilles foi, aux anguilles. Ça dit que aux hommes croient à Yomo répéter aussi. Ça dit que marque de croyance aussi. Ça c'est très important. Alors, je vais quand même rapidement parce que c'est un mois mingité. C'est un hommage immaculé, donc au commis la France. Mais ce que tu as un album de les bandes sur l'album tu vas nous yemba kaka tu as ça quatre album c'est que d'abord biso et balade d'abord bon ngala bando e belanzambe banzembo mususu ezana tel que Kembo na yawe ezanzembo to sala ngona 97 donc na 97 ezanzembo ça dit que ça sala ngona 97 parce que nazaki accompagner na lekunda sister OK ouais na travail kangona na balekunda sister et puis banzembo neti barafiko eza banzembo ya kala banzembo eza wana neti yaka na Yesu na sala oyo Yesu seyo na sala ngona 2001-2002 oto sala ngona mama Rema Semi Mavatiko oyo Yesu elonga nanga la même chose na 2002 yango na otoloba yango pe na sala kango nzela mona zaki nango na ba cassette lero na kutu ba CD na ba DVD na bimite na ba CD zaino ba cassette voilà na zaki nango na kati na zo saka sali nzemo na time na zaka nde na conviction te au sala album t'as vu conviction de ça dit quoi eza première chanson na sala na kisangani lero na zo betelo masolo wana ya français eza awate eza nzemo na sala nan kutu instrument na yembe na instrument kutu te ni micro na simité mais na sala nzembo donc boya français par rapport à lecture dans la Bible de la révélation ana d'accord ça j'ai compris en fait on a 11 titres na 11 titres awa za banzembo oyo ya yomo kopezali oyo yomo osali si on a autant na mais c'est autant que osala ki na mavatiki wala zengo bani tambo wana non na sali nzembo to yembi na featuring en fait tout le banzembo no so za ba composition na yomo te nyoso te sana banzembo moko oyo na yemba na bomana comme nostalgie na sepela na lingaka mingi comme ce que je fis oyo eza papa Raymond maman Lili Sumbela yemango yemoko papa Raymond mukapesa ye parce que na yemango mingi OK d'accord na bomana sepela ina tia na saba mais c'est pourquoi na sali banzembo ebele album ya 11 titres voilà OK neti ton amour pesa cantique ezala déjà na répéter yango donc sur les 11 awa il y a quelques chansons à yo on sous ces alino le biona ya yo moko so composer combien mais tu vois pas nzembo no yo moko nzembo nanga seyo oyo Simba Bilaka papa Christian mutu a pesa kinga nzembo oyo voilà Simba Bilaka parce que ngaki ta ona sa yem tazo pousser nga sala papa Christian Lemba OK mobala mama voilà Yesu longa na ngai ngamo na kompozaki
Obimisaki Meshaki Shadrake Abednego Obimisaki bango na libulu ya moto Lepelelo yo olongisa ngai Yesu Yoni papa na ngai Yesu Elike na ngai Makasi na ngai Yofopo na ngai Yesu Na ye na yo Izo na tina Ngana bengaka yo Nzambe ilunga Ya bitumba na ngai Mokonzi Yesu Elombe mobali Oya kweya gate Alleluia Musikoli Ya wamo Nangai Ya mona tango Oh Yesu Makasi ya Dawidi Libusu ya Goliate Alonga Kona yo masiye Alonga Kona yo Nzambe na bomoi Ozalaka pe elonga na ngai Mosali na yo Atana ndoto Namonaka yo Kolongisa ngai Na banzela ya bibale minene Ya bambonge makasi Liboso ya mipepe Liboso ya bitumba Bangomba milai mikuse Okwezela kanga yango Basiye Nzambe na bikamwa elonga Et puis, voilà. Mais ce qu'on a dans le lobby, aux allez prendre l'album d'ailleurs, bah dire monsieur d'ailleurs, bah dire bah Kalosalaki, mais il dit qu'il s'agit de ça l'album toi qui n'est parce que bah dire vous avez un cas, vous avez l'idée de ça l'album. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment? Non, il faut quand même ça l'album. Quels sont les trucs? Nazaki conviction dans ça l'album c'était d'abord Nazaki n'a pas producteur bazalaki même papa Philippe Lubasu ba producteur moi belé ba yaki ba produire même papa pasteur Francis Lola mais Nazaki n'a prêté conviction même papa 5 bidets pour tout aux rendez-vous to banda mais Nazaki sentir conviction té na yebo zo conviction de na fandika à Paris en 2019 en 2019, on a eu conviction que la salle à Banzembo na komi koluka na arrangé na tia Banzembo en place na kende na salle arrangement à Banzembo na ke salle arrangement à Banzembo pas ya Willy on a sali arrangement à Banzembo quelques chansons kuna après sikoyo et comment qui na salle vraiment na kota studio na ya Willy mais le quoi nazaki na moi ba contre hier par rapport à komi musika na fan disco mwana nanga mona embala naye mwana biso aemba kaza na Paris Divine ake alobité maman makile faut ça l'album c'est quoi batu mingi babane motivenga tel que par frère Mbuta ba papa Christian na lobi kuto ba so banzemo na opesa okota studio nazaki babane koloba nanga baso motivenga mais comment un jour wana mais Divine yaki directement na studio ke so rendez-vous tant que so rendez-vous et pas à Maximédia Junior Kaja no pe Saint-Beauté déplacé on ngana ki ko na senti vraiment na keni j'étais vraiment motivé naki na bandi ko pesa nzembo ya liboso na pesa ami baleti na se retrouver na 15 chansons parce que 4 musu c'est ça na on a côté voilà, c'est comme ça, on a fait ça qui vite fait, on a fait ça et puis j'étais motivé, c'est par là que la salle a album. Voilà, donc album Ebimi, ça fait combien de temps l'album depuis 2020, Ebimi officiellement. Officiellement. Donc, cher Immaculé Omanji, Bokeli Yezu et Longa Nanga. Donc, eux, ils allaient en vente, c'est ça, hein? Vous textez. Oui, non, on texte. Album, on va te la vente. Oui, ouais. Ça doit sonner place à au moins dans la salle album mutu akoki neti mutu akoki nzamba tia cœur na mutema bima makile na lingi na timbo nganga na lingi na tia moso comme ça au salle loko na otekate parce que na suis makoki mais ce qui makoki ezate neti bo na sala eloko mususu na sala boy na za makoki te na sandele omoni po na sala na bimisa CD boy bat bayoka il faut bon na izine na futaki plus de 2000
avant na sala elo nyonso il faut na futa nazoyembela nzambe nzambe soki apesi vision apesa peu provision. Bon, après sa provision, mais tout ouvrier mérite aussi son salaire. Ça c'est notre débat. Si nous sommes dans le débat aussi ça côté. Mais album déjà déjà sur le marché baba songo wapi. Bon, en fait na bazo soit au moins ba édition kangama par rapport à ba concert ba beta chuter ba producteur mais ba kangama ba ici. Tous en a besoin à CD, Beninga. De contact c'est déjà partout en Belgique ezali partout bisika biso ezali mais ceux qui kapo benginga na bengi mutu atindelio soit na tindelio na poste na numéro nanga 0033 7 49 10 24 39 papa numéro benga ou soit bengi papa aza numéro nanga cette question on a tout na boyembela nzambe Mikolo quand même na milieu la bino ya koyembela nzambe mutu mutu kotika bakasi zomona pena ba makambango moni ba chrétien beli ba comme un peu dessus na musala bino musala ka boyemba ka nzambe mais makamba lokuta makamba publicité ba bozola ndaka yo moko ba réseaux sociaux ça dit que ba comme koyeba tête to yoka nani to kolanda pe nani ça dit que même bato qui n'a pas église ou sombre un peu passé de la bino on peut se poser beaucoup plus de questions yo par rapport à tout ce qui se parle on a compté dans les détails yo zo landa yo sur les réseaux sociaux ça dit que moi ça dit ba comme ko bae bino yo lo bani question par rapport des questions des ans la minute questions déjà très très compliquées mais to koye baneni nzamba orienté biso pour te répondre là d'abord nazolo bana nzambe que to bosana te que Bible solo ba maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ndenge za wana topé sa confiance na biso na nzambe et non et pas ya mutu azaka ka mutu pe akotika la ka mutu jamais akokokana na nzambe. Des deux na lingina lobana bana nzambe que na suka ya mokili Bible solo ba tokomona ba signe otozo vivre na temps oyo eza temps ya faisons annoncer déjà tokomi pembe même si Bible solo ba soki tomona ba signe wana elingi koloba eza fin du monde était mais eza nzambe aza pembeni Yesu aza pembeni mwana mutu aza pembeni mpona kozola alors tozomona ba signe nyonso wana Bible solo kokabwana diviser kokota haine kokota guerre famine kobomana tozomona bato baobomana mutalati ka bomba ke bomba mutu mais moko andimi akufa kwa bomba tozomona lelo mutu otambola na mbeli partout akeka kwa bomba mutu haine kokabwana ba famille bazokabwana bato bazokobokabwani eza basigne à faire attendre kozala distraité et distraire yo te et kabolo na nzambe te par contre eza moment oyo tomi pesa nekutu kondime ya makasi parce que ba signe wana eza ko s'accomplir ozomona tokomona mwasi akomi mobali akomi mwasi mibali na mibali ko bala basi na basi ko bala na nyonso eza ba signe ya fait attendre na kati album nanga oyo so botali à partir de plusieurs chansons au moins na loba 90 chansons dans 90% ya ba chansons eza awa ezolobela koya ya Yesu na ezo parler sur la crainte de Dieu. Ndenge zana na ebite pourquoi nzambe atiaki kana opesa banzembo kaka ezo tomber kaka na nini c'est-à-dire ezape message. Okoki kobina me malobe ezo bima wana na nzembo wana eza koning eza neti animation eza toujours maloba ya mokolo Yesu akozonga yebanite totambola no banga nzambe. Et distraire binoté eza ba signe à faire attendre to prier pour na ba faible ba fort pour supporter pe ba faible pour prier pour na bango oyo ya nzambe eko continuer mwana nzambe oyo azana nzambe Bible zoloba akokoya cette fois mais nzambe akotombola mais cette fois akokoya akodemerete oyo ya nzambe bakokoya bakotelema mais oyo moni akoyi ademere yo moko discerner que ya nzambe ademeraka te akoyaka pe atelemaka nzambe apambola bino apesa bino makasi ya kokoyeba kosupporter temps oyo toza nango mpe kotambola na banga nzambe. Merci en tout cas message à Kitoko ya sœur Nabiso Immaculée au manji auto yambi rapidement à Bruxelles awa so comme vraiment la suite à cette émission donc les lobby c'est des alliés bon peut-être on a besoin ni pas contact des alliés voilà mais bon penga donc tu as bien contact dans sœur Immaculée au manji
Donc ma bna souka na otika yo parce qu'il faut se rappeler France rapidement pour les jeunes mobile na yo bana pe bazali. Voilà donc mon message peut-être la bazozo la biso le na souka pas tout si ça commence cette émission. Message nanga vraiment eza ko remercier chaîne na biso oyo papa lumière tolanda tout le temps na zi opportunité oyo ya koleka na chaîne oyo tolanda ko chaque fois et pas mola biso mingi nazo pesa papa j'ai fait monter ici kazali vraiment nzamba pambola mutunyo so azotalanga libota nanga pe église nanga lelo mankaki nga vraiment nzamba pambola bino voilà. Merci à tout cas, cher Immaculée Omanji, merci pour la nyonso, merci à Matmola Nibiso, et puis bon retour en France. À très bientôt dans le prochain numéro. Madame Monsieur Bozali. Bye bye. Bazamba bichaku chaku yango na yembeli yo nzambe nangu yao tika na tombola yo nzambe bolingo papa ya bafele papa nanga yo défenseur ya baveve papa malamu yozali nzambe bolingo yozali mokokisi ya bilanga tika na tombola kombo na yo tika na netola yo nzambe kitoko papa. Alleluia, kembo na Yahweh. Alleluia, lokumu na nzambe. Kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda ulinifia msalabani kwa nini nitoke kati ya mazambi ulinifia msalabani kwa nini nitoke kati ya mazambi Shilo. Kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda ulinifia msalabani kwa nini nitoke kati ya mazambi